Regardez ce qui va se passer ici. Respect, ça c'est primordial parce que le respect est une bonne éducation, c'est tout. Ok, bien. Bah, défaut, ce qui est kuti, donc, et que simbata mukete, bah, défaut ni longo kuta te pas moi si. Bon, de nature, na lingarate, bon, il faut la popularisme, c'est-à-dire que tamboula, ça j'aime pas. À part ça, l'homme sur la terre. Non, ça va. Ok. Bon, to kende awa et pas na ba oyo ba paseli ba balona ba ngoto ba pona ni landanga awa. Ya kananga boy. Kombo na yo na âge? Maëlys de Malisa, 22 ans. Merci. O paseli balona po anini? Bon, on a passé le ballon parce que nalinga mbala mikiete, nalinga mbala moi masse. Aza n'est pas mal mais aza mukie ma casse. Ok. Azali ba guya basi oyo ba seplisaka yo? Non, non. Po anite? Bon. D'abord, na lingarate, j'ai supposé les gens autour de moi. Bon, oui, ça marche pas avec moi déjà. Bon, t'es. On a l'axi ma peka boye, ça loko. Moi, ça marche pas. Mais sinon, ça bien, ça très bien. Mais, ça vraiment, la qualité, il y a basi on a lingaka. C'est ça. La qualité, il y a basi na lingaka. O eza normalement nengo lataka, o eza style na yo nengo lataka. En vrai, oui. Et ça marche pas. Ok, boye kasi, merci. Kombo na yo na âge? Christiane Mobanza, j'ai 25 ans. Merci. Et puis, yo paseli ballon na yo po anini? Na paseli ballon na po na ninga mbela aja mukete. Mibali ya âge ya mikiete. Ok. Yo linga ba âge nini susu? Ya mikolo, mbela mikolo ba 40, 45 ans, 50. Oba koza na 30. 31 ans. 30 eza de âge moka bien. T'es en tout cas. Na ninga mbela ba 30 ans t'es. Non, ça passe pas. Ok. Merci. Azali ba guya basi oba seplisaka yo? Non, non. Po anite? Bon, la nature, la linga moi ça pembete mwindu makasite mais la linga kati wana. Donc il y a déjà l'inséré na ngala azate. Nazo kom. Azana kati te donc ça. C'est-à-dire azala mwindu te. Azala pembe makasite mais azate. Na ba ni wana. Déjà pe na nga et aussi mbate parce que ça déjà moi munene nga na rêve de na fo na mona ka mwasi mwana mi mula mbale na tala ndi madame kozala yete. Donc ngo bana bango mwa mukie ale ndenge bozo kende wana fungwa minde. Fungwa misu atikali. C'est bon. Merci. Merci. To kende boy. Kombo na yo na âge? Siraka Pinga, 25 ans. O paseli ballon po anini? Pasoli ballon na po na sepe na matoi na été. O sepeli na matoi na yete. Na ye forme mutune. Excusez-moi. La sepe na ngote façon kaya mutu matoi. Donc tangu omoni eloka liboso moni matoi nena forme ya mutu. Voilà. Ok, merci. Aza bagu na yo? Jamais. Et jamais. Bah si, voilà, t'as raboué. En tout cas, si ma pantalon mouké, ma colo, non, ça marche pas. Ok, merci. Au besoin, entre nous, les garçons, on s'est dit, et c'est ma pinée, ça bien. Ça marche pas. D'accord. Ngapi matoi non de sepe singa te poto bota bana na ebiso na ebite matoi ezande. Et c'est ça, c'est cool. Désolé. Okay. Voilà, merci. Donc Nicolas Tilina ende sali azala ba jar non, noté. ma colo, en tout cas, ça marche pas. Merci. Ba pinée, ça m'a monté. Ba pineza malamu te. OK. To ya boye kombo na yo na âge? Kombo nanga Davina Kuba, j'ai 23 ans. Davina o pasuli ballon na opa nini? Bon, premièrement, n'a pas soli ballon nanga parce que na CPI na morphologie n'a été. Et deuxièmement, azomona naza un peu mibali bazaka trop exigeant et tout. Nga mibali a trop exigeant en tout cas. Na lingate. Wana ngana ni lobanga lingala comme ça na yoka yo bien. Azomona naza ba jara mibali yo hein, ba imposaka basi en fait. Nga na linga mibali ya bonté. OK, ozala nde wana? Sa façon de parler déjà ça prouve parce que banda qui déjà bon dans tout ce qu'il y a l'oma qui wana en tout cas nanga et simate. Nanga et simate parce que on changer répéter parce que l'ingana za bon. OK, merci. Moi également non, pas elle. Asa yépété. Asa yépété.
poni te. Te aza déjà aza mwana aza mwindu. Moi nga nalingaka basi ya mwindu te. Ok, merci. Kombo na yo na Ash? Kombo langa Jenny, naza Veneva. Jenny, opasuli balo na yo pona ndeko mobali po anini? Na pasoli balo parce que na naza différence na mobali 7 ans. 6 ans ngane tozani kaka 2 ans mais kotali bola nga mibala mwindu makasi loko aye. Mais âge nde. Ok. Et bon pona yo azali ba choix ya basi oyo basepisaka yo? Oui, couleur c'est bon. Nga makasi pembe mingi te. Mwindu vete ndinga za c'est bon. Mais déjà pasola ki ballon c'est bon. Siko ka âge kaka mutu eza na nzela likambo âge. Oui. No ozo pona kaka pona âge. Âge kaka. Âge kaka. Malgré le bien se plaît nao. Âge. Ok. Merci. Tokende boye. C'est bon. Kombo na yo na âge? Déborah, j'ai 26 ans. Deborah, opasuli ballon po anini? Premièrement, je passe le ballon parce que la mibala mila imbinga. La mibala bazaka trop bazaba lox, donc ya zaba lox té. Donc la mibala vraiment za stylé quoi. Donc yé denga zawana. C'est pel singati maza pas mal. Ok. Oui. Deborah, aza baguno? Te yé déjà na zela ngate. Na hotel misete. C'était parce que ngana bagune té pas baguna ngate. C'est ça. C'est un peu ça. Donc parce que ngana mibala mbinga milai. Donc ya za vraiment trop qui donc simbate. Ya za munene déjà nga et simbate déjà. Munene simbate. Donc on a munene taille donc ya bibliothèque, ya normal. Donc ya robot tama quoi. OK. Donc yé penza ngana mibala ba lox. Donc ça za lox ça za mbinga. Donc ça stylé, donc ça vraiment bagunanga. Donc yé penza za bagunanga te. Et vraiment te na zela ngate ya za munene déjà. Wana. Merci. 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 Toleka awa. Kombo na yo na Ash? Comme on a un Neftali, je vais à ans. Merci. Opasuli ballon po anini? Ce qui est déjà taille, on gagne tout ça, presque bataille manque, ça me va pas. On a un peu mon balade là. Mon nénété, on qui est pété, mais normal. Voilà. Ok. Azali baguna yo? Bon, et taille ça va, mais mwindu. Kai mwindu ça marche pas. Donc notre côté à place moro qui n'a souffrir. Pour souffrir. C'est en souffrir. C'est-à-dire nazala madame nanda comme nazo talibanda. Ce qui n'est pas important. Voilà. C'est ça, nous chrétiens. Vous voyez. Ok. Problème ezate. Kombo na yo na âge? Anisette, j'ai 25 ans. Opasuli ballon po anini? Ben voilà ta veste té. Olinga mibala ba veste te. Aza baguna yo? Te vraiment na Oza pe anga te papa. Il aza mukuse, aza munene do nazo banga makambo ebele. Oh mon kokate. Na banga kilote otambola ngala ta ba kilote Salata nyonso. C'est compliqué. Elo nini ba veste oyo se plana ngote na ngina ebelo nini sala yo se plana ngote. Donc la linga on qualité. Ça dépend aussi na je dirais vie professionnelle mbal oya zolinga. Ngala vie professionnelle je suis banquier. On porte veste tous les lundis au vendredi. C'est mieux papa. Voilà. Donc le capé banquier. Et c'est c'était un peu ça. Il était à ça déjà ça. Merci. Okay. Merci. Donc tozonga awa boye. Donc les filles ba pasoli ba ballon na bango nyonso tout. Donc na osenga merci na nenge oye na émission na biso lelo sena kozwa micro na yo les filles toko betela ye maboko. Merci.